Soki pasteur a lobby qui aza numéro 1. En quoi il coûte déranger nga? Aza numéro 1. Parce que pasteur Denis Samoni numéro 1. Nga na zape na ndenge na ngata msusu okuta na Dario. Abenga nga Michael Jackson. Est-ce que nga na Michael Jackson? Pasteur Denis Sinaba te bele ba benga numéro 1. Et c'est bien. Kolingate ke biso nyonso to benga numéro 1. Ti. So tout le monde peut bosser à ta single pe ou tout le monde peut fali héritier watana be bosser le roman ensemble ça la biso canon hein. Na wenge nani azwaka idée ya wenge musique à maison mère ezaka idée ya nani Adolphe Dominguez ici les boula baye tout bango ba ki ba kolisa mouvement mais tant bazana au 4 on a Didier Mansela wera sonné JB piana le makaba basangani ba vient na biso comme tout mais là na wenge ba betela so bima solo que non vient na bino aimé boanga père zalaka fondateur mais ye famille poto banchiki awande makambu Aïe, toc, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balinda TV. Toza awa na Balinda TV, vous s'abonnez massivement, on est là. Balinda TV, abonnez-vous massivement. Bienvenue dans notre chaîne Balinda TV. J'espère que vous allez bien. Tout abonné na ngai ba obalinga en tout cas lelo nazanga morote naza na leader donc héritier watana bazana mabele donc nakenda ki na aéroport bino mo monaki ba flash ndenge zalaki siko naza awa na yeto yoka ye to kozwa eta mingi te mais to yoka ye talaka kokoma za fatigué akusali pe akoti pe répétition talaka ka musala tellement lingango mais to kozwa eta te to yoka kaka koya na ye musala ndenge zokende to soane mwandambo merci à bana Lwanda nyonso ba oba poyara ngai ba to nyonso bazala na nga vraiment en tout cas nazana bino nazana goga awa boyoka ye pe talaka leader Boa noite. Desculpa, não está lá com a português, não é messana. Ah! Ah bon? Oui. Ouais, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Tout le monde qui voyage 3 mois na kati ni banda mboka. Et kindeni? Ouais, ça va, et qui par rapport à Moussala. Naïpe par rapport à Moussala. Oui, mais bando tout nanga. Héritier zonga kan oumeli zonga voilà. Na lobita on a komi kaka. Ndeko moko masa moko benga susu ke héritier ndenge ni okozonga kan na komikini na poser pe question na komikini ka lelo to tunanga so na zonga poto kan na zonga poto wa 2023 donc ça veut dire que nga na ye nazara na Kinshasa na poto adresse na nga vraiment za na poto mais na ya Kinshasa par rapport à Moussala donc na ko ya pe boyeta muso surtout le 9 na zonga na nga so poto donc parce que Moussa na nga ndeso ke sengi bongo mais batu ba ko mi tuna pourquoi depuis le 18 décembre, album est Bima. Nazonga Kinshasa pour faire la promotion. Non, je savais que les professionnels de médias ou dans mon orchestre, ils vont bien faire les choses. Pour preuve, Nazara quitté, Wibinde va la promotion désolé, Wibinde va la promotion générique, Otalende va la promotion album Mobimba. Donc ça veut dire que j'ai des gens qui savent faire leur boulot et je me soucie pas vraiment trop pour la tâche au bon accompli ça. Donc j'ai dit merci au DMC, Dadi Moula, au marketeur Francis Dibaya et maintenant on va accompagner à Bango, on soutenir na Félicien, voilà. Coordination Ezali, patron du mouvement Azali, Gérard Amarambutu, Nazala Zalate, Charlie Robin, Azawana Sylvain BH et baza secondé na l'office de manager, il y a Yangai Eli Mobutu. Donc Maramoza très bien. Na Kendaki na Zongi. Et maintenant, ko zonga té avant que mi démon et bima. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, musique est la passion. Quand j'ai fait la musique, ils ont un cas musalati. Ils ont un loro ngamona lingara. Banzembo ngana yemba, neza banzembo na nesepeli saranga. Na koko salatam su na ba na répertoire na si je me trompe pas. Na koza na ba 2000 et quelques nzembo si je me trompe pas. Donc ba beaucoup hein. Voilà. Siko banzembo ngana bimisara.
ils attendent sous nzembo nga na tombé dans un ordinateur nanga na yo ki période dans la mikolo wana et bercer nga na vite au fond na bimisango il fallait na eba non ko sala choix pour na mi démon pe bon mi ange na mi démon ici là jour moko ici là na fin octobre parce que ba tout ba quand c'est le mi démon oui aussi là yango na bimisi on a été ici là depuis fin octobre je préférais que bimisa na mi décembre mais nga na préféré qui était producteur a décidé qui producteur, jugement des acquis. Aujourd'hui, la musique congolaise va souffrir dans le roman. Vous sortez des albums, il y a une trentaine de titres, mais vous s'occuper car peut-être, c'est donné ma koyo kaka katam sur 4, 5, 6 titres. Or, la valeur, album, mais ça va valeur à danger. Parce que je ne pense pas que nous devons aller dans un studio pour une trentaine de chansons pour que 6 ou 8 candidats bien. Donc voilà pourquoi le producteur Alingaki a fait 14 chansons. Tout ba yoka, ba déguster yango, ba savourer yango, ba comprendre yango. Après a fait ça. Philosophie album Alingaki album nanga comme non, album nanga tout simplement moi. Donc nazo c'est dévoilé dans grand public. Yango na benga ki yango mi ange mi démon. Mi ange mi démon na ba tebele ba confondre et puis bazo même on démon ils na kati ba ange pe ba na kati to comprendre. On bazo ça ange naza ngako na mapapute naza nga mutalo la te na ange te. Naza nga ange te. En plus na lobi ange pété na bi mi ange. Donc eloko ezaneti ndambu ange. De l'autre ils ont ndambu parfait, ndambu propre, ndambu bien. Parce que dans la vie tous on a le bien et le mal. Na le bien et le mal te menabi et l'autre ils ont ndambu bien et l'autre ils ont ndambu mabe. Kibomoto yango wana na kati na yo oza na malamu na yo oza pe na mabela yo tanto ba mabe na yo wana yango ba démon na yo mais ça ba démon ali feloté à Satan na te nzamba boaka kana ali feloté tete wana te. Donc voilà et album ndenge mi démon bimaki et mi les 26 je pense que nous avons kin les premiers ou les deux hein? Donc ça veut dire que nazela car mi démon bimapé. Voilà. Deuxième, on en avait premièrement parce que nous savons tout ça, on aura passion, puis après le roi travail. Deuxièmement, et ça cop. Tu es mbarabatou. Moutou sou papé c'est un bon on a épiqué album mezo bima ayo kanzembone. Ata bolé 18 et bimi, nzembone zati. Le roi BM Bernadette Massing par exemple. Mais yo s'engagea qui naï. Vous ba milliers de dollars naï. Azo c'est la peine nzembone pour ka ça la promotion nzembone pour pas ça na ba faire net BM. Tonga na mbake na mbake na nous pour un sentiment katé. Na mbake sa femme d'affaires, azana hôtel, azana lunch bar, azana boîte, azana makambo belé. Siko tant qu'on a zoembianeza directement publicité makamnaï. Tant que on a les 18 on a mis des mots et bimi, nous sommes zaté. Héritier qui Kinshasa on doit la promotion. Tu penses qu'il est dans mon témané. Azo bien te. Orchestre on a soutenu on a soutenu dès les bandeli. Ti lelo, ba mis album nous sommes zaté, ba chinga na deuxième CD, c'est que ba négliger nga. Po batu na mitu na bango za kana bongo, ba négliger nga. Nzoka tam so bilom subera, bon na pesa na oyo, na bomba na pe ba kinkoto. Pour ceux qui guerre indi ba homme te ya rubunda. Et lobi te ke ona misaki liboso za makasi ko leka ko mi mbale. Et lobi pete ke o ebimaki ya liboso eleki o ya mibale. Et ça c'est ko ke ndenga na pesa li batu, nazo pesa batu bazwa temps ya koyoka ndambu pour que batu ba ya ko comprendre musique na osala. Lelo siko batu bazwa ki temps ka 14 chansons mais liboso. Siko batu bazwa temps ka mi démon. Les gens m'appellent pour me dire que ah wa taper no bombela episo secret. Mi démon eleki mi ange musika. D'autres gens me disent aussi ah biso to sepela kana mi ange to suka na mi ange. Donc engagement on a encore yana loengete il faut na zela na bimisa banzembo batutu ba mabanga ya batutu pour mabanga bat bafuta ngo. Misu to boka bango ya sentiment pour ba pire to kola na bango to ba massa to ça ton sang mais misu ba futa mbongo. Bengi na libanga combien leni bien ça c'est 1500 to PDG bebo atindelo 1500 na. Mais ça va salaire à batu. Ils ont mutoki ya mutu. Et yo misika banzembo bongo ye yo kina nzembo neti alibanga neti tam so éviter que libanga neza na midemo abandi akubandi otomboka donc si on a ndova na zia na sila nde na bona sila na bato parce qu'on a bandi siko promotion proprement dite vous comprenez et ça le roi neti masamoro na mi ange azala kité apesa ngalar na ye abenga na wata yo za piringa nde na libanga na ngate changa alar na na kene musika te na benga kawe zonga na pale ponga na mikina na carte kawe ya zwinga tout ça eloko moko boy na boy po website to kepe na kawe ndenge nini ya mutu pa koma to kuta na port de Pantin akiti pe ndenge ni wata bien to cause tata ah ndeni o se o regretter pour ani o te album e bimi na ngidi banga na ngate ba masa na ngatu ba do fete ngana fete te na kotsa bo na poche
mbongo na tout wa pesenga wanga na samte mana oseka mbombo tanga moni na opese mbongo tu watu to pese mbongo bwana na se apese mbongo libanga na mais mi ange bimia ki libanga na te boyo so sele mbongo na mazaki pressé mi demo etika soki mbombo ayeba ki peke nga na so sele mbongo libanga mbombo nga ite alingaka linga kutu tete so sele mbongo libanga po n'est-ce pas mbombo akozo apela rango te likoyo koya na seti na ite so comprendre siko tangu mi demo bimi jwango ki sko libanga na akoma benganga wata na plan merci félicitations mais na song c'est que jambo siko yemo konenga sana soluka ndenge ni yo song c'est langa sumbongo wangu siko na zongo subongo te fa futa na bantaba na oui voilà ya on a zongo na bana na mikilipo na bongo na ngaka na musée pe mo galerie na bana pe na mikilipo album ebimi ndenge album ebimi na yesko Kinshasa côté Musali Salamara na sa musa. Un grand merci à Ben oui les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Pourquoi pas ya Willy Mouchen Kodamboka. Donc voilà, tout continuer kaka notre star, tout moni Luanda en tout cas est bougé. Et Luanda dégâts. Va Paulo tout dit va béret rouge, ba yema bé franchement vraiment bon parole mo pour ça là bango bien. Ndenge Angola. Ndenge Angola siko. Ozwa nyonso botikelanga ba béret rouge. Omoni bango. Baza ba seul batu babenga esinga wata biso ko mabange tali biso te biso album ezaka kitoko to bunda to défendre antina suka mais soko bois que biso tamso ata président car secrétaire général vice président et ko kinango nete so comprendre au moment que bana mai ba ola que bing baza ba jeune frère nanga ba ola que bango ba olando na sentiment te baza no ba fanatique mais bazo soutenir œuvre na yo. Mais au Kanye Luanda, Kanye Luanda, tu vas spiritas bon partout. Oh surtout ka boisa na Luanda, oh surtout ka boisa na Paris, à cause d'appel na Norvège, à cause na Suède, à cause na Angleterre, bas spiritas. Donc ba béret rouge pena ba na Angola. Baza na ba Wambo, baza na ba Kabinda, tozo créer na ba Weji, na ba Bengela, kota pena partout. Samarino, Samarino, Saorim, ba Saorim, ba Lunda Norte, ba Lunda Sud, ba kota partout. Vous comprenez? Capable. Ceux qui ont félicité le béret rouge, après on a les amis de Wata. Malgré les amis de Wata, mais sous bazo c'est le sang mingité. Pourquoi? Parce que on est dans mon privé. Bon, nous sommes dans le banque. T'es bon à ce moment-là que bangonde ba kolonga. Mais ba leki nanga ba ndeko nanga ba komi ko bosser ko leka ba kolonga. Banado. Donc ça le bien. Banado makasi. Sénateur Paulo Tudilou te monde entier ti ba state bengi nga ba Canada bengi ba Australie ba kanku beloti ba bengi ba bi sénateur Paulo Tudilou a gagné Nathalie organisation nga moko na mukolo album na sa ici conférence de presse te mais loin de ça on a que producteur loin de photo benga eloko na kombo nango Paulo Tudilou mutasali. Il n'y a pas de tout ça là, tout ça on a trop. To bomana, to ko fa na parler de discussion pendant 3 heures de discussion à Roswana pour gato Lucas solution. Mais na moni mna qui a sali ici conférence de presse. Avant ça sa conférence de presse ça c'est en fait. C'est ici conférence de presse. Je te dois vraiment ça. Et après, tout ça un double concert mi-ange, mi-démon na juillet. Ozana salwana. Au moni qui mi-ange, mi-démon yozo yokawana. Na salwana wallahi billahi okenda ba concert na Atlantico pour une fois mon amna ke Angola mobilisé pour na beta basuka na ba plein Atlantico wana mais na rosala ba le double nango sénateur Paulo Tudilou merci Nathalie ba conférence de presse Nathalie na ba journaliste ça va poser question ba poser une question ba poser qui Paulo Tudilou question morobo ce qui ngana za na place à Paulo Tudilou mais ngana répondre bango lo moko ce qui Paulo Tudilou o aza producteur nanga à organiser concert, à faire ici conférence de presse pour vendre des CD. Et que Batou Moussou Baye, Béret Rouge Mobimba Baye présent. Mais les amis de Wata Moussou Baye étaient. Nous comprenons que Batou, comment on dit ça, futilité, air makambo qui sérieuse salama. Au moni, pays national des Zalak. Moni Rwanda, Bakosote Bakongolais Barana, Kanda Rwanda Mabe. Pour le moment, est 12 millions de morts. Pour ça, on va dire que combattants sont expliquer au Makambu. 12 millions de morts, vous comprenez que
et tu as la colère à danger. Mais, au temps que président Rwanda, na président Congo, et mon sommet mo bakutani, ba sololi, parce que on est à diplomatie. Ceux qui basent c'est que basent na ba na bambote, le but est que basent d'accord na makambutu. Non. Tant que le président a la colère à président oyo. Mais diplomatie zo senga, pas sa image ya bien. Le nom mokili est commandé mususu. Ba ambassade des Arakuna, de part et d'autre ba ambassade des Arakuna. Et le but est que Congo na Rwanda tous d'accord na makambutu. Non. Tant que on a ba kwak, mais na makambo ba kondi, faut pas sa image mususu. Voilà. Bon, on a bêti maso na côté membre politique parce que tant que membre Congo na Rwanda, ba Congolais ñoo sauté ba boma ba Rwandais. Ba Rwandais pe ñoo sauté ba boma ba Congolais. Po el roi Rwandais mo vanda na Kigali ça on est politique té. On est commerçant té kané na Wenzi. Ou le bané un problème dans ba Congolais. Non. Lui il s'en fout de la politique. Ou peut-être moi un artiste. Qu'est-ce que moi j'ai à voir na bande nation Rwanda? Non. J'ai pas un problème avec eux. Même on est à un moment na côté si mo politique pour nous ça qui diplomatie ça. Yo ami awata. Ce qui li kambozo ça na pona bien orchestre na bino. Okocha problème na yo tam sous na producteur, tona journaliste, tona nani po boso la raté. Comment kokabwana? Ba kokabwana wana eza très bas. Yo ba débat donné ba daro ba bara ezanga soubassement, ba débat de bas étage. Vous comprenez? Ba futilité ndeto lobara. Mais leur pas ça entender ya, il soit éteint qui au vie mais je me bloquer. Ezo sala matro na Luanda. Bon na côté ba musu les amis de wata côté musu côté musu ezala la propreté vraiment et ça la bien tant ozolo bango vraiment bango mo bala. Voilà, bazo sala makam na baloyenge. Ke bato wata mo basali makambu awa, misusu pe bayete. Misusu pe bazeli lobi po ya sala makambu awa. Soko bi olandela na kati nango. Fona sola na musu na chali Robert qui est le secrétaire général na BH. Ba barbecue nyonso ezo salama. Combien de CD vendus? Ba soirée tout bazo sala. Combien de CD vendus? Bazana posa mbongo 20 champagne, 50 champagne. Taba soso, balé ba meli. Wana ambiance na bango mode hein. En quoi la team te bénéficier? N'êtes-ce pas comprendre? Mais mbongo ba 50 champagne, ba 100 champagne wana et ko somba ba CD à danger musique ezo kota tina bazamba. Ba tes artistes na bango. Par là je voulais dire quoi? Ba tu ba pesi sens na futilité. Biso to za tam suna bangola na to tam suna Hervé Katangala to ke coopération moko na mutu moko tam susu tango musique nangé bandara yé mutu bandé combattre biso. N'êtes-ce pas comprendre? Mais au latin quoi le latin chaussure pour démarrer car na Katangala chalia koti ba mettre ba koti boki. Oui ça m'a lobi ça lobby. Oui ça mi le ça lelo. Nga tam su cop na osala na yango ne osala orchestre na bien. Na privilégié cop ngo. Wa mutu ana zara adversaire no kala. Non makambo ne leka. Na kopeso exemple sou ya suka. Journaliste na biso ya monene pe boya Angola comme on est kimingai. Willy Ndeke. Willy Ndeke. Oui, Willy Ndeke combien de fois a combattu la team Wata? Na peso exemple na ye koke na nga ye mankaka vie na ye mankaka ex patron na ye aloba a combattre biso na ndenge tu. Vous comprenez? To misa retirada ba combattant ngo ndenge tu. Mais l'autre misi mi ange mi démon webi na nyonse la promotion makasi Willy Ndeke. Mais tes ennemis d'hier peuvent être tes amis d'aujourd'hui. Vous comprenez? Willy Ndeke tam so ndako bundisa biso pona makambu tam so ndako yoka sur héritier. Azaki tam so na vraie réalité. Mais jour tam so Willy Ndeke ça qui erreur ya kopesa lito ye pe héritier. Makambu héritier lobaki na ye à comprendre que te na ina ramona ba tout tam so pamba. Ou peut-être banda rozela Daddy ngiama yo. Mais franchement Betty voilà. Au monde que lelo ba Willy Ndeke bazo sala pena campagne ya danger. Et ça na ba musu ba benga na Angola wata. Noka CD nao. Noka musique ne pas Willy Ndeke. Oui sentiment ça là. Ana chaka Willy Ndeke to beba na ka to andaki ko kana te banda ka don na cause nete. Qui perd? N'est-ce pas ngam na perdre. Voilà. La mission bokendara bongo air moko bagando mo mais na scène nango donc il y a bagando na bine zaka nango donc zaka ya boy ka donc rande ko zala muto la sanga pa linga te na kokasa tenga na bangai te o da goga wana miminga na terrain tembe na zape na nango tina okufa nango soki mutala kisinga ka linga nga na kolinga ye webi c'est le scrum webi na swana na seleo na beba na seleo na lala na seleo mbetu moko na lia na seleo na mela na seleo to sama mutu na vie na seleo
tobe banaka to swanaka to lobi ko to swanaki susu muta zwanga mutu le rôle c'est le azati muta changa ba mal à l'aise alwana ba vérité mususu le rôle c'est le azati mais tous arabiens malgré ça t'es à danger mais ce qui peut na lobi ne makambu avant d'appeler boayoki yebe mo soka azana raison na avant de singa lobi na makambu na yoki pour na zangane bien pour la kisanga kaza vrai na ngalinganga vraiment je vous assure que mutu alakisa ko pina linga ko yo boya non mais ceux qui mutu alakisa nga ki alinga nenga te na relaxer que bon ko boya ko tout même pas non la sega que midi pas chez toi en plus Goga merci beaucoup Goga Motona Tembe donc ndenge pe oza awa question auto landela ngona no lisusu na wenge nani azwaka idée ya wenge musique à maison mère ezaka idée ya nani yebisa biso non yo lingi eza idée na olingi na répondre bien à la question maison mère ngada tant maison mère ça minga la zaite mais umeli déjà mais na yaki na kutai ba okutaki siko oyebi déjà o eleka na wenge musique à maison wenge bazaki ba vie na biso misato de la forêt nanu ata soko tali ba bandero al banda koma Werason Didier Masela Adolphe Dominguez n'est-ce pas yo moko tala na banda koma Werason Didier Masela Adolphe Dominguez to lo ba bien fondateur ya wenge eza Werason po bandi na Werason tu na bakata ba profondeur ti bango misato basala mouvement na bango misato ba vie nanga bango misato ba yebi boule nini basala na yebi ke wenge ancienne formule fondateur ezali Didier Masela na le roi de la forêt ba cofondateur bon papa chéri aux musique non eza question zona pour ça to aux musique yo o me manga na terrain moi polémique tika na sisa Didier Masela fondateur le roi de la forêt cofondateur na le makaba na papa chéri yo kanzembo ngana se wana ngana zaina antena bébé 81 ngana na zoya na mokili Didier Masela Werason jibe mpiana le makaba basangani. Bon, après tant que Karamasolo va venir à Bisso Elliot et les autres, ben ça va Bisso qui c'est ça. Adolphe Dominguez ici les boules baye tout bango ba qui ba coller sa mouvement. Mais tant bazana au 4 on a Didier Masela Werason jibe mpiana le makaba basangani. Ba vient à Bisso comme tout mais là na wingi ba bete so bi masolo que non. Vient à Bino et Mebo nga père zalaka fondateur mais y famille poto banchiki. N'est-ce pas comprendre? Masolo awenge ko kotsanga te ko tuna ngate basala ngo baza vivant. Ko ya ko luka tenga na ko loba makamoko bo ko komela nga charge na kozanga explication opesa. OK, merci beaucoup. O ngana yebi, esa ko ngana okana banzembo. Voilà. Le reste est ça problème na ngate na lingi makambo te. Bongo te betamba. Etalinga de Merci beaucoup Motona Tembe. Donc aboyina ya bimine na mamwana vraiment to tika siko masolo wana toza pour ça peto yeba ndombolo nani ayaka na ngo ozoto nanga makambo etalinga na ngati yo makambo tuna makambo vraiment eza ndombolo na zaki na na wengeti pourquoi zo ngana répondre na kosa okasinga na succès ya kozwa sima koloba comme mukolo ndo oyebe belé na wenge ya mais na yebi ya masolot bon ce muto betelenga le solo pa kosenga parce que ba minga ngoni traduction orale obi yo tango ke kuna yani obi ke zaki boye pona boye ibe tango ozwa obi ke ba senga ko te zaki boye pona boye après kenda ki boye plus bato beta masolo plus ezos à la déformer parce que chacun utilise ses propres mots qui l'arrange. Or moi je suis pas dans ça. Ponanga est événementé maramdu to sumanga otunanga soko ke otuna tutuka luji otunye ndomboloza ya nani ye tutuka luji akoyeba mukolo ndombolo ba japonais malade azana deya soko tunye bango bakoyeba le roi de la forêt mdalali prêtre ba période na ba chéri ba yebi mukolo no tamso ba olunga na bango lobate bon ba kolo na solo bazolinga na bango koloba makam na bango te clairement bo pourquoi so otuna ndenga ngana zakite wana ngana aucun chic nana ba primaire so ba seo tika na vanda mama mais franchement oyebi ko kima likambo kokila likambo zangu bon oyebi na mais olingi no kande oloba c'est que yo yebi ndete c'est que yo ndem tozo ngo kotsanga na polémique pour intérêt na yo pour émission na yo mais or ngana zo ba no vérité pourquoi veux-tu que je dise des choses qui ne seront pas vraies
je n'étais pas là. J'ai pas vu, j'ai pas vécu. Pourquoi je dois dire des faussetés? Merci beaucoup à Lydia Kankou, maman la vainqueur Kankou. Pourquoi pas Miris Bouinsa la poupée d'or? Voilà, to comme na biso na rochité mais naza na question naza su na likamusu na ngina yebisa susu o répondre biso en OP. Pasteur prophète Oyasuka. Prophète Denis Lessi, pardon, s'il te plaît. Non, Oyo Siko to lo beza mikolo yo. Oh ezali. Bon to. Oui. Oui, c'est ça. Wana to mamba musique. Alobaki le 18 Oyo akobimisa le 18. Donc Oyo a gagné le cas, yende siko kotika la pena likolo ko lika musicien nyonso. Mais après to koyoka ki alobi fali aza numéro 1. Mais tu as musique non peut bêti si tu as yo moni en déplacé na aider vous en apprenez na pasteur Denis Lessi na un problème n'était mais eza oyo ya loba ki to ni to yo ka on peut pas na tant tellement oye to yo ka pe soupa na yo ce qui pasteur a lobi ki ye aza numéro 1 en quoi il ko déranger nga ndimi na on ya on abina yo yo ça makambo pona émission no batalango or nga na osala makambo pona musique nanga ebetaka sentiment no na yanga ezande mokote est-ce que makambo yo lobby eza ndenge pasteur Denis Lessi lobi la kiango yango eloko babengaka traduction orale biso to yoka s'il vous plaît yango na ne presse ya Congo ba congolaise na ba congolais presse na bino bo memi on a terrain wana soko ya poso lo ba pasteur Denis Lessi il faut lo ba makambo ne nyonso lobaki yo zui mikamune osuki côté moko boy poso okuta na mission mo aza agité à s'agiter par ndiko lo ba bêtise na kombo tamsu ya pasteur to ya artiste o ya kumisaki non lo ba na pasteur lo ba mamunyo so pasteur ayoka oyoka ki mission na ye tela yoka ki me akumisaki yo pe oui mais alobi kaka ke s'il vous plaît so kumisenga pourquoi yo betelinga masolo kaka o ya kumiselenga te okobetaka masolo o yo zo mona neti o créer polémique. Merci beaucoup Goga Moto na tembe tembe na o bela te ngana ndimaka nga tembe na mera respect bo aider bato ce qui pasteur Denis Lessi alobi intel aza numéro 1 je suis pas le mieux placé à koya ko lobaka aza numéro 1 t aza numéro 1 parce que pasteur Denis Lessi amoni numéro 1 ngana za pe na ndenge na ngata mususu okuta na Dario abenga nga Michael Jackson est-ce que ngana Michael Jackson? Donc voilà, les avis peuvent diverger. Mais est-ce que Mouto, pasteur Denis Lessi, artiste au pasteur Denis Lessi, Kumisaki, est-ce que c'est artiste qui a payé? Non. C'est un grand artiste. À représenter un pays au danger. Pourquoi tu as pasteur Denis Lessi numéro 1? Danger. Non, déranger, c'est la question. Il n'a pas numéro 1. Ce pasteur Denis Lessi numéro 1. Est-ce qu'il m'a payé? Déjà, pasteur Denis Lessi n'a pas été numéro 1. Et c'est bien. Kolingate ke biso nyonso to bengi numéro 1. Question yo nango eza pongana loba mabe po batuna yeba mo le wana tinga na répondre faux après on commence pas problème futilité retirada a souffert de ça la bimisa un très bel album mais batu ba se focalisa héritier ba kini atina kina finga o kuna finga ki batuna komoni ba finga ki le roi de la forêt ba finga ki intel ba finga ki intel ezaki basé sur ça tout na boy na lingité tout nga nazoteka ka musique nanga donc soko yepa nanga betelanga hérité mi ange mi demande zembo tel mbiongo pona ni malobo lo bion poani yango na démission. Merci beaucoup merci si natala kiye alobaki na album pona bano o ya lobaki na album mi balé pour album mi belé mais oyo eko o ako raté départ musique ne ko lala na landaki yango batindela kabiso mais tango ya ko loba après le 18 alobi ayoki album wana pour album Aneza World ayoki yango et accroché ba featuring nango danger makambu tout kitoko et après ayoki pe album ya héritier kuta benganga James Bond 007 que jomo bo boulé wana te ko simba tene ta ko daime na suka ko trouver ba solution et ko beta kaka makamne ko simba kaka aza tetu na babongo donc nyonso wana malobana pasteur alobaki ya bien pour nanga yo boyino ko lobango oyeka ko loba makambu o ko polémique conseil des frères entre frères et sœurs pour vendre la musique positivement. C'est ça. Et ça va bien. Mon comme ce tout le monde peut bosser à ta single pe ou tout le monde peut fali héritier watana be bosser le roman ensemble ça la non hein non attends non tu vas faire rigoler bazar ce qui peut petit faut la question boye pour batuné tant poser question bon batuné ba c'est pays muso ba siliki
tika kosala que émission tournée sur ka elle moko anglais moko nga zo boya ndé polémique na e déranger nga te que yo tanga komba fali na émission nga e déranger nga te na comprendre vraiment que oli zo déranger nga zani oyi ko ko loba mana sima nango épargner nga nango na komeka lobby na zo boya ko sa émission na ba tout pour na okimba ba question nzoka yo na ndimi oyepe na même question. Mais et ça lui pega bien la réponse na yo lobby wana ya featuring so ko yemba na yeni na tala ko tu yemoko batindela nga vidéo aloba ke azana ba projet ko yemba na batu entre autres penga ça sera un plaisir naza musicien sentiment na ngeza ko yemba naza na eloko epesa nge sengote koleka ko yemba omona ta ko lia ata ko bina ata ko nyoso na sala na vinanga ko sala musique eleki yango na ese eleki yango na elengi na vinanga mais lobby to éviter. Donc voilà ce qui veut dire que nul ne sait de quoi demain sera-t-il fait. Tout bête ma solo featureté, tout bête ma solo à Maramboyo et salam. Merci beaucoup. Abombi libiso le surprise. Nanga nayo naye na batutu mutowe banazati voilà. Ngwana pena yango tozo luka. Voilà to lobela pe. Bolingo mena ba polémique. Merci beaucoup vraiment si au programme ezandeni. Programme ezali tourne à répétition, on a parlé chenga en coulisses. Après samedi de toko pema, dimanche toke Kolwezi. Après toke Lubumbashi Kolwezi, Lubumbashi après tozo Kinshasa. Toi na ndule na Kolwezi pour la journée de la femme et vous allez banguer na ndule. Après ça, tozo Kinshasa to bandi ko fungula makambo. Makambo za ba programme ezebele. Mais il faut que na Kinshasa moi to betandu les atteint couvre-feu makambo belé. Ba mesure barrière, il faut respecter makambo tout malgré l'église et ça nango ba plein peu makambo. Vous comprenez mais to beta pe ngandule. To savez bango ba comme l'église ba to kota bongo. Biso ben ndule ba kota. Bon différence c'est une plein église, na plein parlement, na plein concert. Il faut ba konditant ba sara ba loi na bango. Ba réfléchir ça kapena nous complète ba réfléchir ça kapena mobimba net ba réfléchir ba décision sur les hommes net réfléchir à demi mesure il faut pas réfléchir ça kapena que ba réfléchir mobimba je vois pas pourquoi nous les robetate l'église plein siko bois tant sous boîte bezo sala nango boîte et sala mende il faut beaucoup avant confinement et avant couvre-feu banda donc siko malade yango ezopesa mandeka na ndule na boîte na église epesa mate donc on comprend que makambo ça peut moi genre mais ba konzamboka peso ba pesi loi na bango to respecter to ko déclarer mais tout en respectant bien nango yango wana donc okende pona sous le patronage ya mama Fifi Masuka vice-gouverneur à Lualaba donc ils ko yinda danger trobeta suka na ndule ba mama jour na bango na mbela bango désolé na mbela bango ba BM na mbela bango ba nzembo danger pardon ba désolé on organise biso sala biso kano ah OK merci beaucoup vraiment to komi na fin na ozelinga pe o moi parole à suka na émission na biso na suka ezaka bandi konanga to somba musique to za na notion wana ya ko somba musique te tout ça la notion wata nzembo tele bimi tinde muto azosenga pena nga nzembo na WhatsApp te ba congolais tika asenginga azosenga nga na tindele nzembo na WhatsApp nzembo nga na futela ba billet d'avion ba 4000 ba 5000 ko ke ba studio na ba poto ko futa ba hotel ba nini ko futa ba studio cher mam nzembo bongo nga na zia na tindele na WhatsApp ofele donc ça veut dire que nga na une salle de musique pona kabela bango bato fele bandeko bosomba CD za 12 €. So sombi 12 € sombi CD o éviter combien de fois o aider ba famille na biso o aider ba famille ba musicien o aider ba famille ba membre o aider ba famille bele pona bala wana mususu ngapena kinda ta mususu jomba tumba ba handicapé ba na porte nanga ta mususu 200 handicapé na bimpe boy ta mususu moi $20 nanga to moi $5 nanga na pesi bango protocole ba montante voilà to pesi ba meli pe tam suji ba lambi pe na ba famille na ba lié tout masa batumo ba obetelo porte na zana na étudiant ba parents ba kufa na se cascadara pardon na zana minerval te o aider nyonso na to sala ngana ba mbongo ka to na musique donc to zana postate to mandien de ba musicien ba mandien ce boni to za ba mandien te bo sumba ba CD na biso et surtout ba originaux et ça la bien musique na biso yeke de likolo
Voilà. Merci beaucoup. Ce que vous appelez Batunao. Batamabanga ezati. Merci beaucoup, Goga Héritier. Émission nombote na batuto à bureau na nombote émission comme ça. Balenda TV. Au lobby penini pour na Balenda TV. Pour na Balenda TV, donc que Dieu bénisse Balenda TV. On ça. Nzamba choma beaucoup, au c'est dur, aucun délai. La question nous a bien. Et me l'accès qui mutaza maele. Mais l'on a touche à polémique. Parce que mouton sur au coup d'année, on attend sur la compréhension dans la tête. Voilà. Mouton sur une émission na haut, au gazon une émission na haut. Faut apprendre. Et surtout sur coup d'année, tu vois, tout makasi wa biso. A ko beto bilo mo bo déstabiliser na 4 émissions na mo. Pour na zaïbe na ba arme na ko beto. Au monde en net moi colo. Mais wande ko na ngouti musiko uti Luanda. Lia soso. Merci. Merci beaucoup Héritier Nalotana de notre star vraiment kabine bombilemo bomoni émission na biso ndenge leki donc eleki wow ki to ko makasi donc na ko sepela pe hein bo s'abonner massivement botala ka bongote ba commentaire na bino ba critique na bino et ça la rabiso bien makasi vraiment bo continuer ko partager ba lien ya émission donc ko mona pe so makamba bien lisu na Balenda TV kande bo mona la patronne votre servante Francisca Balenda la bien bakitoko donc dans mon avis que tout le monde à la prochaine bisous bye. Indie awande makambu Aïe top abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balenda TV. Toza awa na Balenda TV. Vous s'abonner massivement, on est là. Ennemi c'est ma belle Balenda TV, abonnez-vous massivement. Francisca Balenda